Et toujours voilà Tozokoba, 4e saison. Histoire yango yotolanda livre ya bandoki balobi. Eza livre oyo ebombi basekele ya monde moko ya molili. Voilà monde ya molili. Epai wapi mwana mwasi oyo babenga bulldozer. Lisi akoma bulldozer. Livre na maboko na ye. Makambo ebandi. Guerre ebandi na sima. 4e partie yangoyo. Toyebi ndenge tosukisi lisolo na biso. Awa tomona Jenina bandimi na ye. Bakumisaka kolesu masiya. Bayebi nguya na Nzambe na bomoi. Bakotisa louange, bakotisa oyo penza ebengaka présence na Nzambe. Oh, natango na nzoka nde yepa lukinzela, molimo ezotelengana. Molimo ya nani molimo ya lisi ezongi na mabele. Awa pe lokola batokisi louange. Molimo ya Satan sans effet azangi nzela. Akoki même pas kopusana na présence ya ba oyo bazobondela kolo Yesu Masiya. Apoti mbangwa kimi molimo wa pamba ezotelengana mpona koluka nzoto emonani te, epesi confusion alors que mission akendelaki esimbi akepe kozwa livre oyo ebombi secret ya monde ya basorcière. Azonga boezoka réalité changée. Oh nini? Makele. Qu'est-ce qui se passe? Kanga monoko na lobi silence. Oh bandeko madame Bakolai. Ayaboy akati louange te. Akati loyembo te. Onction kiti. Bino nabi bozoka te. Ne sopa bozoka te. Kak yo. Bandeko nani ayoka? Nani angwa yoka? Molimo na Nzambe sekiti. Fimbo efe banga kutu molimo na Nzambe. Bamoni ekutu te, bayoki ekutu te. Natango bandeko onction na niveau komi. Ata kutu bolobi, ata kutu bobeti simbula bakokima te. Iloko neloko sana tango nangoa. Weza tango bandimi na nkolo balonga. Balonga bafimbu na bino bobeti ya bango na ekole. Balonga balwa na bino bokotisa na kati ya bekole. Sikoye molimo ekotelengana ti wapi? Awa lisi azongi molimo wa pamba. Nzoto ezate. Akimi nguya na Nzambe. Moto kaka ya louange tango ebeti. Azongi sima. Ye wana bendani na ngambo. Abandi ko evoke na ba puissance na ye. Livre oyo ebimi. Abandi ko fongola livre amona secret nini ya kostanga. Atuni sikoyo. Show me my body. Lakisa ngesika nzoto na ngezali. Show me where my body. Wapi nzoto na ngai eza wapi? Azoto na livre. Révélation. Livre bungi. Sûrement nzoto eza quelque part. Et si kezali yazo yebate. Alandi. Oyo babengi yango livre ya bandoki, le livre du mal. Eza na secret ya sorcellerie wapi isika ya uti. Ekoma na butu ekomi rendez-vous. Après sa rapport. Bomona awa tomoni bulldozer la démolition akendaki pazongi. Babandi kokumisa ye. Bamoni ke oui akendaki mission. Bino bandeko na ngai na kati na mokili oyo. Voyage na ngeza ki facilité. Kasi destiné ya moto ekozala kaka na moyen moko akokoma pe akokokisa yango. Na memi livre oyo bosengaki ngai. Oyo ezali livre ya secret ya la sorcellerie. Le grand livre ya ba secret ya ba puissance. Awa lokola oye na livre oyo nasengaki yo etondi secret ya la sorcellerie. Awa tokomi na pouvoir ya kosala nyonso. Toko kende ko combattre ba force wana oyo etomboke la biso. Oui, nayebi la mère Zila ezandengwana. Moto oyo asimbi livre ya ba secret a eu puissance. Oza na raison. Wana nandimi bulldozer la démolition. Oza penza na destiné na yo. Mais sikoyo namoni na nzoto na ngate sikoyo. Wana za rien, petit problème.
nzoto na yo ekomona na pe tokopesa yo yango mais yo kitisa livre pesa nga yango. Okay. Can I Ok, ask bon d'accord, na sengo na nous faveur moko yo loba Great Zilla? les grandes zila. I desire to see your Naza na face. posa na mona elongi na yo asenga ngo bada kale payoka ka mongongo na ye mongongo apamba te lelo tala ye wana bimi babeleli zila moto yango babengaka zila nde nani? You? Yo nde? Yes. Oui. Your eyes Ah bon? are blind. Miso na yo ekosi yo te nzoka nde ye moko kaka azalaka enseignante directrice na école See you. na balondima teke namona moto loka yo awa wana c'est moi ngai nde nazali awa zila The queen nazali la reine first with na Jesus kati kingdom. na premier royaume ya la sorcellerie andimi te amoni kaka moto oyo akangaki chapelet na école abaluki na livre na ye dispari bayokani te ake na livre oyo mission bapesaki ye akei azongi azwi mpe livre yango ake nango na mokili tozali tala tata na ye atikala mama kufa toyebi histoire tolamoki mokolo yango na ntongo tata mpe comme d'habitude lokola azanga na ye mwasi azongela kosokolaka bilamba kolambaka fufu kokombaka ndako kobwakaka matiti kosokolaka wese na kikozo avanda na ye mosali na nzambe oyo mpe banda kobeta lisolo ya mwana na ye ya mwasi alukaka mwana na ye lisi révélation d'après ye ezali commandement nzambe apesi ye tata pa boyaka kondima tolanda. Mbote na papa. I am very sorry, sir. I know I Naza am disturbing you. très désolé na ebiki nazo déranger papa mais au comprendre ngai eza na volonté na ngati I have not papa had peace. oyebi naza na kimete na motema na Since nga God opened bada my zambe eyes, afongolanga see misu what your daughter is namona into. eloko mwana yo ya mwasi ya mikotisi Sir, papa na ngai pardon allow him to rescue permettre your nzambe daughter from this abikisa mwana yo impending doom na I kati see. na jugement ya mabe ya You bikotisi know that God cannot oyebi lie. bien nzambe And akosaka he's te doing this for mpe your azosala own boye sake, sir. mpona bolamu na yo Please, sir. papa Listen papa to na me. bondeli yo God yoka ngai cannot lie. nzambe akoki And kokosa if te you delay, it soki might yo take us. owumisi Besides, eza sir, dangereux. I'm not the kind D'ailleurs of person papa you think I naza am. mpe genre ya motu te ozokanisa wana Sincerely, I am not. sincèrement naza oyo ya mabe te ozokanisa papa oyo They send you. na yingo batindi yo What will be your problem? problème neza wapi Why? If you boni say boni you vraiment won't contact the only olingi people ozwangaka who mwana na nga moko ya mwasi nzambe apesa ngai Sir, eza I'm bongo te papa misunderstanding the whole thing, sir. okomprendre nga mabe yoka ngai Allow God to secure your permettre daughter for nzambe you. abongisa The likambo devil ya libota knows na her life yo and her destiny. satana aza nsima ya mwana na yo ya mwasi alingi aboma ye na destine na ye Sir, please. oyebi soki owumisi I beg makambo you oyo in the mercy okoperdre of God. papa na nkombo na yesu nalobi ya ndima makambo nazolobela yo thunder go fire you. kaka ende kita ebeta yo ei Thunder jésus go fire you. kaka ekita sikoyo ebeta yo yesu na ngai bon As I use cutlass, yo nde mutu na simbelaka likwangola jour wana nalanda yo okimi ozongi oyoki te that one will do namoni lelo siko nazwa Now, likwangola ya monene nakozwa likwangola mpenza oyo ekataka nzoko Before I count three. mena yebisa yo afanda kote 3 bima bunga na lopango oyo That one. soki 3 Sir, ekoki listen, sir. 1 Excuse me, sir. papa yoka ngai See, 2 give God a chance, mais sir, poni to do topesi this nzambe miracle nzela na in your ye family. tika nzambe azwa chance asala Please, likambo oyo sir. Opportunity papa comes papa once. chance yeka mbala moko libako yeka mbala moko papa Just give God a chance. papa yoka Deliver ngai your ko daughter, please, sir. mpo mwana yoka ngolama eza mpona bolemu na yo papa na nabondeli yo na nkombo na nzambe yato alingi koyoka te bon topese kaka ntango parfois alobi lobi akokitisa motema eyeba ndeko esili te totala likambo nini etikali soki molimo ezotelengana mpo na koluka nzoto molimo alisi ezoluka nzoto oyo ebatami quelque part namoni ekomi nani yango alali likolo ya mbeto eza lisi bulldozer nsima fongoli miso me baphénomène elingi oloba nini nzoto na molimo
aluki nzoto ekoki te akotaki abimi lisusu sûrement bamission nde ezozela ye yango mwana mwasi ayekoli kindoki yango kaka sikoyo akomi mpe jogo akomi pamba kobima atiki lisusu nzoto ye wana tamboli de retour oyo nini mwana moko ya mwasi baboma makile etangi batala boyebembe makambo elikoloba nini kaka na ekolo oyo bana kelasi baye batondi baza komituna me makambo tokoexplike ndeli na baparent na ye bon na suggere tobenga nano la police honnêtement nano namona makambo boye te na vie na ngai mpenza ekolo eza su na sécurité te nazobanga nanga directeur bana classe bakamwe balamuka boye élève ya mwasi akufi batie mbeli makile tangi namoni ide ndo za malamu tobenga nao la police soki akosala nini asala oyo ya kosala ekolo ekomi nini vraiment kokufela bana classe boye na bakaki kobeta ebomeli biso bana basi mibale lelo lisusu tolamuka na tongo boye ebembe ya mwana kelasi yo jamai kozwa livre wana na yebisi yo mwana moke azoloba komekanga te oyo nazomeka te nasali deja ya grave koleka kutu komeka tala kosenga nga su livre wana toyoki ngai nalobi yango avec sérieux nayebi na nga te courage ozozwa mpona koloba otelemela ngai na euti wapi nasengi respect nini puissance oyebi elandaka respect lokola ngai nde moto naza na pouvoir na livre wana ya basecret yo nde respecte ngai malamu keba na monoko na yo mwana moke sinon nakokanga monoko wana libela makambo ngo ezangi sens mpa na nga parce que eza problème ya puissance comment ose-tu ozobosa na puissance oyo esali yo okende na mission bon poni te yo moko okendaki na mission yango soki ozalaki na confiance ya bapuissance na yo moko ma desine na ngai ye epesi yo livre wana elakisi nga nai nazali nazopesa yo chance ya suka oyo eza chance na yo mpo opesa nga livre wana sinon okokufa eza yango likambo te ya tai ya moto azobunda me na bitumba oyo eza de tai ya guerre na kati ya moto wango azobunda mbano alobi ye nde aza na livre ya basecret boloba suhu te abalukeli sikoyo moto atindaki ye bandeko nani azobanga moninga nani sikoyo aza na vrai pouvoir contre l'autre bango na bango bawelani lokoso ya puissance bazotonda puissance te bango na bango bawelani lisi yaka bimawa awa na kati ya classe abandi okange na bamitif bakanda ezanga elongi mpona nini ozongisaki devoir napesaki te lobi nasalaki déjà devoir na yo ebongo sikoyo ozongisaki yango lere nini me nazongisaki yango te tala ndenge classe topesaki badevoir nga mpe napesaki tala tableau nalobi tala na tableau abandi orécupere sikoyo naki maîtresse po ye nde moto akotya lwa na classe fimbu bandeko yango libende oyo nini azopese bafimbo ya madame toloba bien seka tie bakarton na nsima bakarton yango nde ezodendisa fimbo po bana classe bakoma na mayele wana babeta fimbo boye aza kutu te bafimbo ezodenda. Voilà, mais c'est Pascal Dede na bango tolanda événement ni nezo c'est la bango école paye banda soki bambata comme la discipline ekoti molimo moko ekoti euti wapi ba milimo mabe ezokipe te Jenny come with me. yakala ndanga yi
molimo euti wapi ebandi kotuna mbala moko Jenny po mwana nzambe oyo atiki losambo te azali oyo atiki bibilia te atiki kombo na Yesu te azali. Voilà guerre ya esprit. Spirituellement Satana akoluka toujours alonga alors que nzambe dans le tout puissant. Nzambe azobatela bana na ye, Satana pas continuer ko attaquer bana ngo. Na couloir. De keba oza couloir. Poso ko meki kaka violence wa mwana mwasa gangi to koya na mfulu ba. Bon, Jenny s'il te plaît. Abani malamoko na nzoto. Oh nini? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Ba ekukuta bango. Ba kuti bango ko. Nzambe directeur palandaka mouvement ya mwana mwasi. Ayebaka ke yempe masolo na bango sila te. Akangi dede na mwana mwasi na couloir. Tozela kaka soki bango pese punition. Bana bakenda travail manuel. Bana classe bakenda kosala entretien, propreté, hygiène. Voilà école na mibeko na yango. Tango bana kelasi bazotanga. Voilà moko na moko appel moko zo salama na mystique. Appel yango zo senga kaka bato ba miyebi balanda. Nzoka molimo moko ya sorcellerie zo lata bango moko na école. Voilà toyebi ndenge zo sala kati na bango. Bazolanda ka na mulongo. Appel moko salami. Bango moko bayebi ba code. Yango moboti tango mwana zokende kelasi. Banda kosambela Nzambe oyo aza capable batela mwana na yo. Présent ba force na ba puissance mosusu eza kwa agir. Ba force na ba puissance yango pe ezo konta na kati na bana. Appel ezo continuer. Ya mesa to alandije. Appel yango ezo landa kaka. Bango moko ba miyebi. Livre ya Bandoki. Likambo pensa oyo ebomi lisolo na filme na biso. Appel esalami na bato moko ba miyebi. Bazoka bilembo. Sirma bato oyo baza prêt na sacrifice. Bango nyonso bazalaka sima ya lisi. Bato saka pe balandaka mouvement nyonso. Nzoka bazo partager alliance na monde moko satanique. Balobe le côté. Bake wapi? Awa toyebi azalaka maîtresse na butu azalaka la grande maîtresse ya monde moko mystique. Babenga kaizila na butu. Yeyo na moi. Akoti wapi azoluka susuni. Oye eza o dortoir ya bana classe. Aza mwana classe te eloko na yesa wate azoluka nini? Livre na comprendre. Mission ezalaki baluka livre oyo ebombi ba secret ya monde ya ba sorcière. Azoluka livre eza wapi? Mayele sili. Alinga zo pouvoir nyonso na livre monani te. Suspense. Azo luka livre monani te. Ne bandeli bayokani. Mission na kopesa yo kende zo livre akei. Nasuka opération Simbi wapi livre yango yo mena kopesa yo te. Na bureau. Alors, Monsieur Pascal. Alors, ndenge esalamaka na école na biso. Soki kaka trace ya violence esalami entre autorité
na mwana classe mutabika kate not the teacher. ezala directeur ezala promo Pretend. ezala nani mutabika kate yango wana papa décompte final na oyo yango tosilana kende décision ya école ekwei moto akobika te na kati ya violence oyo Have your own letter. ezalaka mwana classe na autorité You've been yo expelled pe from this ya yo yango wana olongo na école Leave oyo my office yo now. pe dede lungwa école elongoli yo mosala esili bobima biro na ngai ale vaika Are you? yo ozolela ngai awo nasengi olelao jeni alongwe école foti na ye te ye kutu te babengaki ekobenga na molimo moko ekotaki kake molimo nzoka ya pite molimo yekobo ekotelaki dede dede ameki kaka na couloir ameki komeka boye bakangi bango This very school. voilà directeur apesi rapport No need to beg me for anything. tala bozana eloko ya kosala barecours awa te nasali deja nyonso esengeli na aplike loi Madam, thank you. wana eza likambo ya kosola susu te bango mibale balongwe la loi edire ezalaka ndenge wana ebongo mpo na lisi bamission nini atikali nango akomi très dangereuse ainfluence même misato na nsima bakomi kopartage même esprit Why are you following me? bino bosola nanga mpo nini wapi livre wapi livre livre eza wapi So, alors I see. je vois The sense, the donc three of batindi bino misato nde mpo Now, bozwa before livre I bon open my avant na eyes, fongola miso na kangi you guys pardon should get out from this bolongwa place. bolimo na esika oyo Where is the book? wapi livre Where is the book? livre eza wapi Where is the wapi livre ya kosenga na makasi sikoyo livre The book is mine. livre ekomi ya ngai yanga moko kaka nalobi yango bien atelemeli bango aboyi kopesa livre nguya oyo aleki nguya ganye oyo pasa na livre nzoka ye nde mta koleka nguya parce que aza na basekret nyonso oyo bozosala wana batindaki ye lelo abaluki abandi koaplike livre babeta ye boye na mabele bazofrape ye balobi oza mwana oyebi te ke nganga ata forme mwana na ye nganga azalaka na prise moko to mibala bombaka mpo na ye moko ye patelema ye transmutation nguyangu livre bimi le livre de la sorcellerie ye naleki nguya totala abanda kobeta beta baningani force ya livre nzoka nde bango baza nango te balala mikalikali dispari bongo motu nini akosimba sikoyo nzoka nde livre yango nde sukisi nguya na bango basorcière bawelani ake na livre yango ekosuka wapi moto nyonso oyo ayebi likambo oyo akomi enemi ya moninga soki livre eza koexiste eza na maboko ya moko akomi sikoyo ye moko na force na ye akomi obima mpe kolimwa To every action. na baaction nyonso ozosala oyebi ke réaction ezalaka oye sikoyo nini kosala eloko ya malamu wi eloko oyo ozoluka nde yango wana basekret bandi kosala kamata moto epela oyo c'est la grande maîtresse ye moko grand prêtre mère zila nzoka nde force ya basekret ezosala sikoyo ye moko bulldozer alobi nga naza la démolition ayebi basekret atangi na livre moko nalobaki be nganga ata forme mwana na ye akobombela ye prise moko to mibala koyeba te ekomi guerre ya basekret sekret nini ye ayebaka te sekaza kaka mwana dispari donc eza biloko mibala bombelaki alobi osa kaka mwana oyebi na yo mingi moyebi nyonso te
awa tolanda mama na nani mama na Jenny tango azwi mokanda akoma na ndako alobi na mama ke babengani ye mama très fâché zoba na nyonso nasali mpo na yo vraiment tele makambo koki kosala okusinga soni famille mobimba te oka soni oyo komi nini na oyo famille ya papa na yo basali biso nsima liwa na ye oyoki soni te mwana kaka moko na boti yo mpo tanga sikoyo ozokiselinga soni yo obangi te ozoloba na ngai kendo balongoli yo na ekole nasala nisiko nasepela zoba yo nalobi awa te mama koki kondima te babengani mwana mpo na nini o no akende kosala ekobo na mesie na dede na bango atandi nzoto apesi na directeur de discipline pe alongwe bango mibale baza libanda awa jenyaki kolela na lilita ya tata pai bakunda tata na ye aleli tata yaka bikisanga tata papa ngai mwana na yo nazangi kelasi likambo na yebi te likambo na sali te soni na nga tata bato balobi oyo balobi quel malheur. Alors que ya lukaki mabe ya motu te conséquence nyonso elati ye voilà tozela bandeko parfois c'est la fin qui justifie les moyens. Nani wana namfuluba directeur eloko boko madame Makole yanga nozo kota mbangu na kati ya biro nanga comme ça pardon directeur yaka kota la kasite abali ko intervenir pour na madame wakoi directeur aseka transformation nzoka se eza ba sorcier esi balati bango wapi livre nalobi pesa ngande livre wapi livre nalobi na singo livre bango nyonso bazo senga livre likamuni pesa nga livre nalobi dispari yepa yebi numéro na ye bayebi ba force oyo batami ba secret batami na livre yango na bango nyonso bazo welela a se retrouver na livre oyo memeli ngambo abimi quelque part abimi wapi esika bana kelasi bazoya d'ici likamni ezioko eloko siyote non ça va bien tout va bien mais le bel épisode de nuko to sunga yo suki likambo na lobi très bien ça va bon isuko livre za wapi livre za wapi ko mbani oh zela non pardon oh bino susu nzambe na ngai they have sent both of you. Donc batindi susu bino mibale. A comment comprendre déjà à l'avance nyonso oyo bokoloba ezaka ka livre bolingi livre bimi ngu yangu puissance ya livre ya sorcellerie abeta bango boye bakoya mikalikali donc oyo nyonso kopusa na liboso na yaza monguna aza so na moninga te na ekole mobimba likolo livre akomi ennemi ya bato nyonso livre ya sorcellerie eza ye te moto azoluka yango bakoloki ndoki mpe baza nango besoin nsima na yango tolanda Jennifer mama na Jenny ye wana Jenny mama yakau mwana buka biki bon so mapa oyo mama pardon te yoka te mama mama me mama pa wana kende libanda me mangu tela awa na kozo penza na ba manière ya irresponsabilité ko na kosala na école tela zala sûr otambuli mboka mobimba aussi selenga mapa wana mama yoka te mama pardon yoka te nazana pasi nga mama na yo siko kakebe tata munoko na yo zobenga nga mama lelo siko na komi lokola ndumba na kopi siko mama ya ndumba mama pardon limbisa nga mama pardon tambola na ino lokola classe sili
Mama komi kotekisa ye mapa. Move out. Mama, I'm sorry. Sango tamboli. Mama. Mwana kelasi na dede. Oh, yeah. Bapambwani na nzoto. Nzoka lukuta barimera pamba. Voilà Jenny bandazonga ndako. Mama komisa ye lokola vendeuse. Moteki mapa, moteki kwanga, moteki makemba, moteki petrol, moteki nguba. Ah. Awa tokoma na wenze. Mwana mwasi abima kenda koteka mapa. Balobi peso ke silite kozonga te. L'homme de Dieu toyebi ye motei. Ateka papa na lisi aboyaka kondima ye. Bazaki na bago koteya ko évangéliser. Bake na bago na champ ya évangélisation. Awa pe na nzelango totala boye jeunesse oteka mapa. Alobi mama soki amoni mapa teka bite naza na ngambu. Abimi moi makasi aza koteka. Moke mapa ya kosila. Basali na Nzambe bazaki koteya. L'homme de Dieu a remarqué ndeko mwasi na beki azokende tengu. Ayebi ete. Apusani. Azo pusana. Alo baka révélation tokondima. Alo baka ke molimo na Nzambe pese révélation. Azo landa ye pamba te. Eloko moko ezo benda ye. Alandi azokende ye pa zolanda. Ah Jenny. Oh mwana na Nzambe. Tala bomoi na yo. Vie chrétienne. Eza vie oyo bato bakofandisa okimia te. Omelaka miliki na mafuta nzoi. Olobi naza na vie chrétienne. Vie chrétienne eza combat. Eza komekama. Eza vie ya victoire. Vie chrétienne eza komekama pe kolonga. Soki vie chrétienne yo mona kalikama te liboso eza vie chrétienne te tala malamu. Seke na satana na yo bozanzela moko. Pasteur alandi ye azolanda kaka. Bayaki ko évangéliser, bazo palanganisa sango malamu. Azolanda sima. Oh bandeko bana bakendaka kelasi nzoka kelasi ba réalité mosusu. Oh c'est vrai. Oh esalamaka na sima batu bayebaka te. Mais to comprendre ndeko nzela ya kelasi mona na yo sengeli abimaka na libondeli. Protection ya makasi pe ya liboso ezalaka ya Nzambe o akeli biso. Batu nyonso bakanga mitala. Moto azoningana te. Mbala moko les trois sorciers baye ko affronter yesiko fara. Nguya na nguya ba mema elikolo. O esa combat spirituel ya bato molili. Wapi livre na sengi? Wapi yango? Where did you keep it? Obombi livre wapi? Bimse livre. Buku eza wapi? I ask you again. Ah, nazotu na lisusu. Where is the book? Wapi livre? Where did you keep it? Otie livre wapi? Na misa tobakiti. Bango pe bazoluka livre. Bandeko tozana demande ya sorcellerie. Esika livre wuti na bisika mission wutaki. Les démons de bazo wela livre moko. Ezande ya biso botika livre eza ya biso. Ya bino te ya biso. Nenge na lobi botika ye na tinda ki ye. Apesa nga livre. Bino pe botika livre na biso. Batiki ye babani ko wela na. Awa confusion de konangai. Est-ce que le diable peut-il combattre le diable? Est-ce que ténèbres bundakana ténèbres? Bango nyonso bazowela livre moko. Livre ngo pe ya sorcellerie. Ya ténèbres, ya kindoki. Bango d'après bango bayebi ke force ya suke bandi na livre pe suki na livre wana. Bawela na boye moto peli na ngambo ya makasi. Balandi ye.
nzoka tango ekangamaki bato batelemi baningani. Quelle puissance! Tango bakei bazongi bitumbeleki ndenge nini tolanda bazongi pa ya la reine na bango. Oh, la reine ya mokili oyo yango ndenge nini yo pesa kengu ya makasi boye opesa nguye o biso tokoki kotelemela ete yo kanga mnoko na yo bino esengeli boso etumbola o bosali. Yobike alingaki apolisa biso tokoya penza tikalaki moke excuse ezate awa na kati ya royaume na ngai. Nalobi malamu naza so na misato ya makasi na kotinda bango bakende bosula nga livre na ngai bozonga nango bolongwa awa bokende. Guerre ya livre ngambo na ngambo na katikati lisi akomi siko libre po ba o bazoluka livre bawela na bango tela monde oyo tokoti bandeko. Monde spirituel eza monde moko très sensible. Vrai problème ya moto ezalaka esprit. Nzoto etalisaka kaka eta ya esprit ya moto. Lisolo ya nani wana ya Jennifer azotambola na ye bakwesi na mapa na ye nzambe mwana mwasi talaka liboso yango yo kufa miso zaka aveugle yonde moto tuti etutu na yonde soko zalaka aveugle. Le colossier bukana siko bafinde susuliso toboka mapa pe panzani klieni na kosomba tala pasteur azolanda sima akeko kuta na ye akoyi na mabela za kolela. Oh, mwana nzambe mawa likambo te kolela te tala tika nayebi nzambe na nga azali naza na message ezaka mpo na yo uti na molimo mosantu nayebi ke nzambe akosaka te. S'il te plaît yo pesa nzambe bomoi na yo mobimba pesa attention nzambe alobela yo. Kobenga nga so na kombo wana te nga mwana nzambe yo benga mwana nzambe nzambe ango azali atika nga na souffrir vraiment boye nzambe atika mwana ye na pasi boye na ba épreuve nga na lekisi koloba te naza mwana nzambe naza na nga na nzambe te. Oyo eza kondima esili mwana mwasi yoka liloba la nzambe siko ndeko oyo boye nzambe alobi na Psaume 30 verset 5 Bible lobi boye le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Oyo ezali ntongo nde ya esengo na yo mwana nzambe tala butu ya kolela esi eleki esili na kombo na Yesu Masiya oyebi ndenge kaka moyo elamuki na esengo mpo na yo ndeko mwasi nzambe ayebi alingi koutilize yo lokola esaleli lokola mosali moko oyo akozala utile mpo na ye. Yokanga mwana na ngai yoka pardon kolemba te tala motei motoyo koloba na nga te likambo nzambe lisusu ko pardon tika nalingi na koyoka likambo nzambe te tala kolemba te likambo na nzambe balembaka te po nzambe atika yo te alembi yo te yoka ngai nzambe alingi kosunga yo yo moko ositilize zala na tina nzambe akomona tina na yo. Voilà liloba na nzambe yango na toyoki alors que misusu bazowela livre ya sorcellerie. Voilà les démons bakendaki bazongi revêtis de puissance nguya mosusu elati bango d'après bango babenga ngo nguya d'après bango babakisi nguya. Voilà na bilongi balati lokola basere en Christ bandeko kati na nkolo nzoka baye likambo moko epa banani pa balisi tata na bango abimi atali boye imalamu bana basi namoni boye linga mbala moko lokola bapaya na kanaka te boye penza na likambo nini toza bapalanganisi sango ba evangeliste
ya église moko monene. Even show for Ah, na misuka na moni vraiment ke boza bana na Nzambe. Limemi ya penza iza na bino. En tout cas boza penza batei malamu. Alors, boya na kati. Te, likambo te papa. Kobanga te toza bien libanda. Bon ça va na ete na bana tia bino bovanda kasi. Te papa. Eza malamu papa likambo te. Toyeka ndeko kabula message malamu na yo. Hein, ça va? Nzambe apambola bino batoyi. Bon ça va? Na moni soki bongo seke nazana lipamboli na bino déjà. Likambo te? Bon ça va. Nasa ni pona bino. Ko se déranger te moi na Nzambe. Toyende koloba lite ya pona loba na Nzambe pai na yo. Bon, tokumba mituna biso papa to sambela nanu Ah, mbalo atosi liloba na Nzambe. Tango pasteur ayaka hotel emelaka ye na machette. Ayebe te nzoka nde batu bakosi ye malamu bango yeyu. Bakomisi ente aba babongo liye babali koseka ye. Papa na biso simbaka likwangola. Amonaka pasteur akimisaka ye. Bana basi baye na molimo kopengwisa masolo sili na pete. Hey, simatoza wapi? Et comme en école boy malamoko les 3 démons babimi. Bana classe balali mikali. Et voilà tout le monde a lycée telemi. Fara les sous disparu. Et voilà, et comme décision ya suka mokwa koya mokwa telema. Mokwa bika, mokwa bunga. N'habite soki mona moi c'est au lycée zo défendre kaka livre o ndenge nini. Ba secret livre yango na zo salela. Bango misatu bawutaki kozwa nguya mosusu awa bawuti ko matisa nguya baye. Voilà basali union ya ba force. Ba réunir ba force na bango nyonso. Voilà na mabele bayeli livre bazo senga livre. Bazo senga livre ya ba secret. Mbalo yo baye na nguya mosusu. Nani akoti na masolo voilà l'homme de Dieu. Nguya na Nzambe na kati na mosali na ye. L'homme de Dieu aye na kombo na Sumasia akoti likamboyo. Et c'est pendant ce temps ye lisi ala yo mabele makase sili. Awa na kombo na Sumasia voilà. Lumière na ténèbres. Et loko moko na yebi ezake lumière soki peli ténèbres bungaka. Moto pela. Na présence ya lumière ténèbres ki makana yebi yango. Merci Jésus, merci. Zambe na bomo Nzambe na nguya. Kolo na bomo tika to bunde na kombo na Sumasia. Bazako bunde nzoka misusu bazako kita. Voilà renfort et outil na monde de ténèbres. Et voilà ba sorcière ba bakisi nombre ba lobi toza ebele. Oh! L'homme de Dieu a kotimbalo likambo na tango malamu. Ayeki na tango penza parce que ba sorcière ba ye na revêtement de puissance. Ba célérer parce que ba yebi. Ba bosani pété. Zambé na bomo l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. Lumière na ténèbres voilà face à face. Voilà nombre bakami na ngambo. Mais na lobi nombre za pamba. Oh, nzoka na kombo na Sumasia balobi tout genou fléchira. Na kombo na Sumasia tout genou doit fléchir. Ah, bandeko ekomaka likambo ya kobika toko kufa. Voilà majorité contre 1. Mais nebeke na Nzambe ndoza na vraie majorité. Vraie majorité na Nzambe. Bakoisa bango nyonso. Na seki kaka. Parce que nebeke mon rédacteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Bazoye la livre, basenga livre. Mbala moko livre pe bima. Livre bima. Livre etamboli, livre kelikolo. Et loko bayeli nde yango yo livre mati likolo. Et pepi ezako kende. Hey. Livre ziki. Et loko nini yo bandeko livre ziki.
Ah, livre siki. Batika to bakene na bango livre ngo siki nango. Bango ya baluka ke siki, ba secret baluka ke siki. Tala ndenge sikoyo Jenny azosambela. A invoqué nzambe na ye lokola kaka Elia belela ka nzambe likola ngomba. Abela ka nzambe moto kitaka lelo lisusu moto kiti. Masolo ya livre sili. Nguya ya libonde libande ko betisa bakake. La prière fervente du juste a une grande efficacité to bosanate. Na libonde limoko moto abondeli afukami ba demo bakimi ba demo bapanzani. Prière ya Jenny esali banguya na yango emonani. Tala sima l'homme de Dieu a télémi. Et ensuite a télémi l'ici. Et la force du mal ebungi kati na ye. Tolo ba délivrance totale nde kokisami na tango oyo. Nine tikali lisusu. Awa ba demo ba panzani nine tikali tolanda. Awa eza mokolo batu bakobeta lisolo na kati ya histoire ya école oyo. Voilà bangoye bimaka na kati na école. Ba demo bakitaka bakake betaka. Mena tango moke délivrance landaki na sima. Tango lumière ezolonga na ténèbre batu bafuka mipo bakumisa nzambe. Tango batu balongi na kombo na Yesu Masiya batu bakumisa nzambe. Oh, tango ba démon bazako gumbama liboso na kombo na Yesu Masiya bato bakumisa nzambe. Eloko etikali bandeko baya lisusu koloba ketopoli. La mère supérieure azozela na kiti na ye. Apesa ki banguya nzoka apesa ki eloko te. Aya bangona baye pe pamba. Bozonga. Non. Akamwe bazonga maboko pamba. Bulldozer, la démolition. Oh, ezanga ke bandeli na ibisa yo. Elo ni etika le bandeli wapi? Livre sesiki. Batika kubangisa bato. Batika bakanisi tokobangaka. Eloko etikali nzoka na ndako yo moto bonga na kitaba. Siko bazongi. Lisa zongi pa na bango bazongi na pasteur. Eloko ni etikali lisusu tomona. Moto bonga na kitaba. C'est que yepe face à délivrance na ye. Et sengeli pe tabazo délivrance a zonga moto. Suspense. Baleki bakipete papa mwana zobela papa uza wapio papa yakao papa uza wapio mais naso mona ete l'homme de Dieu avec l'œil de la révélation papa révélation zo pesama moto na nzamba temeli boso taba moto na nzamba telemi liboso taba a comprendre que loko ezali awo bangona bazotala roko rekekeke shika baba mario kekeke webika ndeke komaka nzoka nde moto moko abatemi na kati ya taba tata bazoluka nzoka ye wana pasteur alobia bomoni taba oyo nazolo babia taba na bozomona awa taba oyo bozomona awa nzoka mutu mobimba. Oh merci Jésus. Bomoni taba oyo ezala likambo ezosalama awa na kati ya taba oyo
There's a ministration I'm receiving. eza na likambo moko ezosalema taba oyo azobomba une réalité. Ordinary. Ah, voilà, vérité bimi, révélation pesami. For the revealer of secrets to reveal Po the oyo azo révélé ba secret ye wana azo révélé ngai. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. The Lord is good. Zamba za malamu na tango nyonso. There is power mighty in the Lord. There is power mighty in the Lord. Hey! There is power mighty Awa bandeko balandi to in comprendre. the Lord of Jesus. To sosola eloko nini esalamaka na tango moto andimeli. Zambe oyo ye. In the Lord. Hey! Zambe oyo abikamwa. Of Matthew 18 verse 18 says, whatever I bind on earth, Bible ezoloba malamu. now whatever I Na livre ya Matthieu ke nyonso tokangi na mabele ekangami likolo. and in the book Oyo of nyonso tofongoli na mabele fongami mpe na likolo. verse 16, 17, he said, these signs Voilà. follow they that believe. Totanga pe oyo ekomami na Marc 16-17. Demons. Bible lobi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Ils seront guéris. À mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Baba niko kumisa nzambe pona délivrance ya taba. Balobi taba so soit délivrance. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. Voilà tina oyo ya mosena nzambe. That doeth impossible. Liboso na yo sengele ondimela ye. There is no way. Oh, c'est vrai, celui qui reçoit un prophète In the name of Jesus. en qualité de prophète recevra aussi la récompense des prophètes. That is behind Nyonso oyo mosena nzambe aye na yango. whoever you are. Whatever Voilà you tango are, babandi kosambela. heal yourself. In the name of Jesus. Phénomène. Taba bimi. Tata mobimba bimi na kati ya taba. Hey, Oh, Father, we thank you. We worship you. tata bandi kotambola bandi kosinga pe katani. Reveal of everything that is hidden. Abandi kokamwa. Papa. Papa, eza nde yo papa. Oh, thank Voilà you, Jesus. papa. Thank you, Jesus. Ayambi mona na ye. Father, according to the book of Job, chapter 5, Siko tata oyo atelemelaka mosena nzambe. Awa azongisi ye moto aboya ye. Po azalaka soki aye awa abimisaka munduki alandaka ye. every sin, Lelo abimisi munduki te. Po akomprendre ka wuti na forme taba. I approve. I approve. Azobeta sikoyo likambo. Likambo bademo babatemi na kati yao. Babatemi na kati yao. Tika ye, tika ye, tika ye. Father, your word says, "These signs shall follow them that believe, that in your name I shall cast out demons." You Il tikaleki délivrance totale. Délivrance totale. I cast you out in the name of Jesus. I break your power over this child. I break your hold over this life. Lose your grip. Lose your grip. Lose your grip. I set you on fire. I set you on fire. In the name of Jesus. You are loose. You are loose. Babengani molimo mabe. The Lord has perfect my Molimo mabe abimi lokola milinga. now. Rakata, I command Abimi lokola milinga zindi na mabele pakei. Et voilà babondela na kombo na Yesu Masia. Babondela pour la délivrance ya lisi. Tangu délivrance salemi mwana mwasi atelemi. Tato abetaka tembe mingi. Lokola cheka tembe mingi mbaloyo. Apesa pe témoignage ki nazalaka taba. Babongolanga taba l'homme de Dieu aye asambeli. Nzambe na nguya a délivrer nga nazonga moto. Papa, ibongo mama za wapi? Oh. Donc abandene ko yeba te ko? Abandene ko yeba lisusu te. Ah, mwana ngai. Mama na yo sakufa, oyebi yango te. Ndenge nini oyebi te vraiment? Mama na yo akufa. Isa deja mwa tango. Tala makanisi ya bomoto tango ezongi abandi kotuna mama. Abandi kotuna mama, mama sakufa. Papa lobano nubia, est-ce que c'est ya solo tozo kosangai? Na yebi solo kuta pona nini? Eza ya solo mama, mama na yo sakufa. Mwasi na ngai ya kufa deja.
Ah, nakati koyebi te, nzoko yebi na yo pe te. Ah, basans ezongi makanisi ezongi. Abandi kotuna mama mama za te. Abandi kolela mama mama si bakunda. Tango aleli mama nzoka ye moko asakrifie ka mama na banzela wuta. Rappelez-vous tango akendaka koluka livre baimposaki ye apesa sacrifice nzoka na parcours wana mama na ye azalaki sakrifie na ye moko. Sikoyo abandi kolela mama ndoki azalaka na ezoba. Libota ezongi na kimia, libota euti kozwa délivrance. Et merci bandeko filme na biso. Balobi livre ya bandoki esili awa. Voilà bandeko moto nyonso azwa mateya na kwe na ye pe na ndenge na ye. Merci kouta na God's Love International Venture. Et mosala kitoko ya DJ Parfait toujours na bandimbola. Zambia pambola bino. Tokutani na ba numéro mosusu za kolanda. Voilà bandeko, merci et à la prochaine.